Boza belé on a poto. Et belé boza na poto na bosali sa ba famille na bino. Et pas na bino kuna soki na zone en kin soki wapi ti le porte za la ratie. C'est quoi en fait? Yoko okisa ba congolais soni, okisa ba congolais pasi pour ne escroquer bango. Anima kwa kala. O azali ko escroquer ba congolais na Canada, ti na États-Unis. Ake ko escroquer ba tupe en plus abani ko finga ba on internet. Adam mwasi moko il a plus de 40 ans. Yo uti wapi yango mwasi moko boye ozola tabilamba ba jeune fille le ko oza plus de 50 ans. Yo ko maintenant ba 56 ans, yo ko oza koko na ngati. Anima kwa la bana poto faut comprendre ngo ba congolais baza na poto toyeba ba réalité yango réalité za na poto belé bazo ko sabiso bazo l'accélérer biso ba zèle on est baza danger tandis que baza rien. Anima quoi là tu es rien, tu es nul. Tu as plus de 40 ans. Au comme déjà coco, tu peux même laisser ce travail. Yo finga ba congolais yo zo mona ke yo za nani. Tu es qui dans ce pays? Moi c'est Sony, yo zo finga batabandu. Batabandu batama yele. Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, jeune à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Bienvenue chers internautes de Congo Température avec Peggy Titan, le parallélo de la poste congolaise. Un grand merci à Joe Lili Attal en Charanos qui est mon producteur et sponsor. Un grand merci à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris. Le baby fait c'est le Ngabana Miké. Oh Mikolo vraiment, na français bazo bengango figure de petits enfants. Na anglais, na ébité, mais na qui chinois. Donc Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, un grand merci à toi. Un grand merci Babi agence Mikolo Zasemoko. Bato tout bozana Belgique, bozana Paris, so bolingo tinambongo de Angola. Angola, Kinshasa, donc Bokene et pas Fabien de Bito, agence FDA, Kuna vraiment Borozo, vraiment assurance, il y a sûr, agence à transfert d'argent et pas Fabien de Bito. Na Pesimbo te pas ya Miki Kalund, la meilleure dame, Babi Mojali, c'est la reine suprême, il y a London City, Miki Kalund, na Pesimbo te Bisiko Zali, na Pesimbo te et pas ya Ami Gongombo. Babi, mon conja 26 communes, tout PC ba commune tout parce qu'elles allaient mériter. Un grand merci na Henri Modogolongo depuis Canada, un grand merci na bateau tout. Bana poto bana le monde entier so bomoni lelo, Peggy Titan na ya à faire escroquerie. Tout dans la tantine moro boazana internet soana. Comme on a anima kwa kala. O azali ko escroquer ba congolais na Canada, ti na États-Unis. Ake ko escroquer ba tupe en plus abani ko finga ba on internet. Adam Mwasi Moko, il a plus de 40 ans. Oh, les lots, tu as habité sur un journaliste, sur un nani. Akene ko tchela batu, ba pesio mbongo na bango, ba cher internaute. Photo na ye ngwane zali ko fofile. Ezalaka te. Babi soko monindo ki bele la bato a Canada et bele o baza victime ya Mwasi oyo. Anima kwa kola o bozo mona photo na ye. Akeko azosala marketing ya bilamba en ligne bande kone ba congolais bazui ba misele mbongo $850 ba pesi ya kotina bango bilamba za na valeur ya $200 pe bilamba balata abandi ko finga bango pe en plus azo finga ba cousin ya Weranson Anima Kwakala c'est une fille ozo que ça ba congolais soni na poto oza na réseaux sociaux lelo azo sala ba makele ko finga ka batu mais biso ba pandisango ngai Peggy Titan na lobi ke aza na règlement de compte akozongisa mbongo o ya lié en plus na Canada kuna aza femme de ménage akena ko sukola ba dra akena ko bongisa ka mbetu na ba hôtel canadienne. En plus ici na Kinshasa azana eloko te babengaka ye asumba na nganda mwasi moko ya soni azo koko moko ya mundele akosaka batu na Canada azana ndaku te
bana poto bana Canada soki bomoni tentative ya Anima Kwakwala bo alerter la police parce que déjà dossier na yé ezali déjà na la police canadienne. C'est quoi en fait? Pourquoi Congolais zaka ennemi à Congolais? Pourquoi Congolais ozaka ennemi à Congolais? C'est quoi en fait tout ça? Anima Kwakwala, tu es rien, tu es nul. Tu as plus de 40 ans. On commis déjà Coco, tu peux même laisser ce travail. Yo finga ba Congolais, yo zomona ke yo zanani. Tu es qui dans ce pays? Moi c'est Sony, yo zo finga batabandundu. Batabandundu batama yele. Tribu le plus intelligent au bateau de moni ba intellectuel na République démocratique du Congo za batabandundu. O moni papa na biso Adolphe Muzitu te. Papa na biso Antoine Kizenga, mutabandundu mutama yele. Papa na biso Martin Fayulu, mutama yele. Olivier Kamitatu, mutama yele. Yo uti wapi yango mwasi moko boye ozolata bilamba ba jeune fille le ko oza plus de 50 ans. Yo ko maintenant ba 56 ans, yo ko oza koko na ngati. Anima Kwakwala bana poto faut bo comprendre ngo ba congolais baza na poto to yeba ba réalité yango. Réalité za na poto ebele bazo ko sabiso bazo l'accélérer biso ba zèle on est baza danger tandis que baza rien. Bozo belé on a na poto. Ebele bo na poto na bo salisa ba famille na bino. Et pas na bino kuna soki na zone nkini soki wapi ti le porte za la raté. C'est quoi en fait? Yoko okisa ba congolais soni, okisa ba congolais pasi pour ne escroquer bango. To yoko dénoncer musala yozo sala na internet. Ozo sala na chaîne na yo. Parce que la police canadienne est alertée déjà. Asumba na nganda. Kombo ba bengaka yo. Anima Kwakwala okozongisa mbonga ba congolais ne so escroquer. Et surtout outi ko zwa récemment awa. Obani ko finga bat na mbongo na bango. Tu es pas une chroniqueuse de diaspora oza reconnu. Na Canada d'abord, chroniqueur auto yebi. Oza na Canada na États-Unis. Eza Congo promo. Eza chaîne auto yebi na États-Unis. Ba vena biso GA. Yoza chroniqueuse ya wapi, quelle information que tu apportes? Je pense que bandeko nanga eza alerte sur la dame. Oh bomoni photo Anima Kwakwala. Azolo baza mutabandundu. Yo mutabandundu finga bandeko na yo, o finga ba congolaise. Mais c'est quoi? Changement de mentalité. Na ba congolaise baza na poto bolo ba ka biso ba toza na Afrique. Et bon bino ba boza na poto bokenda ko retrouver malheur et bonheur. Bokenda ka ba mbonga bandeko na bino o bazokenda ko lukaka na pasi bo chango na poche. Neti mwana mwasi yo asumba na nganda. Il va payer ce qu'il a fait. Il va payer ce qu'il a fait. Mais en plus mbongo wana Anima Kwakwala okozongisa yango. Koko wana yo zwa musala yo sala ka ya pamba pamba wana. Moi ça Sony. Ozola tabilama ba jeune fille quand dit jeune fille oza koko. Yo koma koko. Potom tezo bomba. Oh. Bana poto bo comprendre que je suis vraiment énervé. Parce que affaire il y a ba congolais et ça c'est notre affaire. Dans ton moni congolais mo razo sala mabe il faut te le belayer. Nengi ya lobaki na télévision, biso peut te lobi na télévision. Pourquoi bino mo reprocher à bangote? On doit bien réfléchir. On doit bien dire. Tant que moni koza na problème ya batu. Et ça bi de confiance. Bat bazu mbongo na bango bozanga ba on a même pays. Ba pesi opesi bango biloko za na valeur wana te po bandi ko finga bango zo escroquer ba congolais ko pesa bango biloko ya colis cadeau ambomé. Anima Kwakwala tu es qui? Oluka makamna géri to Kobetox. Mais lui, moi c'est Peggy Titan. Na dénoncer au monde entier ba yeba yo. Ba qu'est-ce que tu fais? Puis en plus tu viens oye place yo koti oyeba ki te ke biso ba Peggy Titan parce que nazui ba information partout. Na Ottawa, na Montréal, ba yebisi ngai eloko yo salaka. En plus o tchelaka koko oya mundelo zwa ada portugais. O tchelaka e drogue. Pona la ko zo ba petit garçon ba ke no sakana na ye. Est-ce que tu as vu ozo sala? En plus ozo kisabiso soni. Qu'est-ce que tu as fait dans ces pays? Et là on dit depuis au fani na au Canada, ceux qui 5 ans, ceux qui 4 ans tout est la ratolo. Qu'est-ce que tu as fait?
Tu as vu déjà la réalité zozala. Bah escroc beaucoup mieux belé. Boluka kinzela ya poto. Mais nous les gens qui sont ici à Kinshasa, on pourra pas faire des choses au bino bosala na réseaux sociaux, na internet, d'escroquer. Ozo escroquer bandeko baza yo. O baza ba congolais lokola yo. Yo zo escroquer bango. C'est quelle affaire? Pourquoi congolais cause à la zoba? Un peuple moro jalouse. Peuple moro jaloux. Na on a le baka capital à motema mabe. Bato motema mabe na monde des congolais. Parce que le Congolais n'a pas pitié de son prochain. Le Congolais n'a pas pitié de son prochain. Le Congolais a besoin de chaque monde pour chaque n'a régné. Asa la mabe pour après mabe na soki balobeli batuno so babi mabe. Anima quoi là. Aza escroc ou aza na poto azali ko escroquer ba Congolais na Canada. Ba na Canada bo fungola misu. To peseli déjà bino awa. Parce que biso en Afrique tu as rappelé l'information. Et pourquoi tout le monde a dit que tu dénonces Rabat? Tu dénonces Rabat, tu as pas sango. Tant que tu as des photos loba. Bah précis Paula. En plus, yo zo tchela bato. Bato zo tchela bango munoko baza ba responsable plus que yo. Bazo yo kelonde mawa parce que so ba biba mema musika. Au rose la même refoulé. Pour nous a déjà momi au côté déjà na alir ya ba drogue. Parce que bina ba mora ne ba Canada na so ba monio kaka na suspense ba mo drogue ndenge o tchela ka papa on est portugais koko wana portugais o tchela ka ye nini. Pe en plus ndako zo fanda wana na Canada ezanda kwa bato. Eza lupango wa bato. Yeba yango ko ba ko déloger yo wana parce que le tas canadien c'est eza mboka ya droit, mboka ya mibeko. Quand ozo escroquer batu na réseaux sociaux, na internet, yeba yango oyeba gité anima quoi. Je pense que yo okosambwa. Okosambwa. Parce que ba cher internet bande ko na biso ba ke ko luka le to vivra pona bango. Tozo vivre pona bango, ba to sala misala ya pasi. Biso do na kansa kala keso ko na poto. Orozwambala moko. Mais lelo poto eza na ba réalité. So za mukanda te so sala ka to liate. Bazo refoulé ba congolais pe belé bazo zonga. Mais ba congolais belé ba kenda azolinga ki abeta kata mo libanga pona salaire eza ya malamu. Vie sociale eza ya malamu. Mais réalité ko sima mbongo. Yo anima kokala une femme je sais pas si je peux te classer na niveau nini ya mwasi. Bata bandundu ba lokola yo. Mwasi moko boyo kauka. Moi si moko bozo kosa oza lokuta basa batabandundu bata basa mayele baza basho ba finga rabatu na ba réseaux sociaux te yo zo finga rabatu zo tchela rabatu munoko bana Canada nyoso bisika nyoso bozali alerte rouge na photo bozo mona ya anima kwa la congolaise azali ko escroquer ba congolais na kati ya Canada. Batabandundu batu ba baza mayele na Congo oyo batabandundu batetela yoko finga Martin Fayulu batabandundu baza plus intelligent bangonde bapangi na munu nga naza mutabandundu naza mwana ya Bulungu village na nga yango wana Bulungu. Mais c'est quoi en fait? Pourquoi Congolais sont ennemis à Congolais? Congolais comme ennemi à Congolais. Tous comprendre été. Biso doyebi ke kala mutu so ake poto. A sunga famille, mais le lobby no bozo sala ba comment ça la ba connerie. Na préféré na fana Kinshasa. Nous avons décidé communauté congolaise de notre Canada alerte rouge sur cette dame. Je pense que le message est bien passé. Moi si on a escroqué plus de 5 Congolais na Katia Canada. Oh, récemment, on a escroqué $850 américains. Oh, à Kosi Bango a continué la Bango Biloko. Il y a dans la province, sous Bakonle, dans la province, sous habité. Nous avons besoin de la marketing. Pourquoi pas te soutenir? Ton code s'appelle Mbong. Batala Boé. Merci, na cher internet, tout Bolandi, bisous na Congo Température. Merci, na maman Rosette La Fleur d'Amour. Claire Boboula, le mignon garçon de Paris. Na Pessio Mbote Bissiko Zali. Agence Mikolo, oh, ceux qui tout besoin de continuer dans Mbongo. Bokene na agence, c'est pas Fabien de Bilto, agence FDA. Na rue Dublin, numéro 18 à 1050. Na Bruxelles, Luana. Bandero tout besoin à Luanda. Au Boana Kishasa, besoin de bâtiment de la Bino Mbongo. Bobele la agence FDA. Merci beaucoup à Miki Kalend. Na Pessie Mbote. Bijou Mbotu.
bijou mbutu diamant vert basi solo ne bangwana lokola bijou mbutu bazok aider ba congolais yata kanima kokola osala nini osala le côté bijou mbutu na pesi mbote bisiko zali diamant vert na pesi mbote na amigo ngombo babi mokonza 26 communes na pesi mbote bisiko za pe na pesi mbote na bachar internet tout bolingara émission lolaka ya Congo analyse sur le net oto yaki ko dénoncer cette dame Makwakwala Annie Makwakwala azalaka pe na site na ye o azape soi-disant chroniqueuse. Je pense qu'on se retrouve à la prochaine émission Nabiso analyse sur le net toujours dans la même chaîne avec Peggy Titan. Bye. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika